retourne à Londres. Retour en moto, qui est le confinement. Et là, cassé un bagier. Nous avons un bagier, donc, rempli ma forme, nous avons 14 jours, nous avons un Zambalola. 2 semaines, nous avons 2 semaines, nous avons la France m'a dans la minute où vraiment année où il va voyage, je crois, na kwa Milan. Na ba ki ba na Suisse, nous la biso pour na ba MG Star boutique. Donc au poster les bino mais to yesu sur place pour to kwa Milan dans ba anglais ma makasi leki. So bino zone garantie. Donc confinement. Pour 2 semaines donc pour rater ba misala et ça habité. Bon, on Londres ndenge moko donc je crois tout le monde en a kaka nzamba batela biso mais to poster mali les oya boso mbaso mabi mali les oya bozo bino déjà la babilo ko ko tsaka na ndenge zo sala rabat ko bilo ko mali les oya bozo pour poster na biso to poster partout donc ba voyage to canceller pour tous na carte Eurostar to zonga mais kozonga moto okilema moko confiturement le bala ngota la marine na confiturement donc yango na moto mona mizate ba na Suisse ou en Hollande ba na Belgique na boze la biso donc to mona na sima mais année prochaine quand ndé na zomonela mais tozo poster Zomba benga biso to poster le partout ozali. Merci bisous bye bye. Wana eza message pour na MG Star boutique. Marque na biso ya bilamba mwana mboka sala MG Star boutique. Donc yango wana tokutani